d'abord belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafa Nyos Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Reste Maloba, esprit mon Peloba. Je suis venue m'adresser à toi. Maman, tu sais dans la vie, Baloba, moi, Alexandre Sapi, Asuka Kamabe. Biso ba oyo, biso nyonso ba oyo, tobanda ko sala vie ya mabe ya kofinga. Tobanda ko kanisa mo yango eza vie. Mais eza vite. Eza vite, yango to décider na biso ko tika ko finga bo monit. Comment naza ngai naza libre nazo bangelo côté naza problème na mututé, je me promène à l'aise, je suis en train de conduire ma voiture ici tranquille, ti mam nanga na système kamanga na ko sala ana tamboli ba état ebele parce que j'ai pas de problème avec quelqu'un. Parce que yo pe loko za ndeko na biso congolaise et moi particulièrement j'ai vraiment le droit de te parler parce que non linga pe malheur parce que tu sais que moi j'ai habité avec toi. Donc na femme na yo mabeka anezala te malamu pe ezala. Malamu pe ezala. Donc nakolingala mono na likuluti. Nakolingala mona yo okufite. Yango na eko conscientiser, on eko peso encore une fois de plus conscience. Maman, j'allais d'abord te dire que tu vois maintenant que tu es seulement une femme. Oza mwasi. Et du coup, quand ça peut-être comme mobile to comme gangi. Pour comprendre que oza mwasi. Et puis moi c'est à la canassi. Moi c'est à ton mati ozo ma canassi. En fait quand toi tu te dis la star, ben moi je suis désolée madame. Parce que star déjà ça la marambo yo salati. Je veux parler par rapport à makambo yo les gars. Par rapport à ma poste na yo maramyo soto yo sala na non plus son conseil. J'ai compris que na personne non conseil. Yo oza mwanati. Ozandi ko na biso congolaise to linga to munu kufa te mama so to munu okomo ke na kokufa ata mama myo so sara le so ko kufi to ko kaka passe pe ko za la perte et du coup so to zo mona ozo ke na liwa neti moi personnellement no ya ko aider yo mama avant que tu na point mususu j'allais d'abord te parler par rapport à la maman. Maman Charlotte, maman Louise Chombe aza maman na biso nyonso. Moi j'ai habité avec toi. En aucun jour, malgré tout ce qui se passait, moi je serais d'accord na bateau ba finga maman non parce que nga ba l'accent ko finga ba maman ba dé. Maman na saka maman no mote. Maman na za maman ya biso nyoso. You can see ça biso seconde ba finga maman bino na internet bongo ba fingi ba tie photo ne ba fingi makasi. Mais yo tant que moi na o ba bota na mutu, okoyo kata pasi no ya maman bino te. OK. Okoyo régler no makamba famille na bino te. Puis tu viens toujours dans des conneries, dans des distractions qui ne t'apportent rien. Maman, bazo finga ngai. Mama biso na ebite, ngato na mona ka ba komo finga mama biso. To na mona ka ba komo kota maman Simplice Mopondo Miss. Alokanties na buzoba, na tika na ngamba pardon. Na bo basumu. Mama te basala ba jira mama te. Na tika na ngabuzoba parce que ba koti sa maman e bongo yo. Maman, na comprendre que vous allez un souci, ndeko na yo. Et puis na ninga mabete, maestro Fabrice Azalani, yani lekinoa ni yanuti. Na ton normal. Yo un homme cool par rapport à âge, na ninga mabete, fa peut-être a obengo petit na e pa pona ba mi bali obi ke ba mi bali balinga na bonka ki mukolo. Na eko sala vidéo na nga mutatini ngai te. Donc na sa vidéo na ngai tant que
na libre pasi on a souci ya kozonga ya ozonga villageoise so sengi pardon osengi no pardon osengi pardon olimbisanga et puis osenga pardon kana maestro Fabregas te oyo finga pendant des années o contre ba propos nanga obimi o monique o contre ba propos nanga obimi so monique on a posa ozonga villageoise neti biso to ba villageoise osengi pardon et puis quand si pardon mo osenga kana maestro Fabregas pardon no osenga kana maestro Fabregas te banana na ko senga pardon na batunyo so oyo finga nala poso tanga bakomba batu te par respect na bango yo yebi batu oyo finga so sengi pardon o mikitisi mama et ça problème te et puis yo tango yo lo bake babenginga yo za makasi na ko enregistrer bo sele ko enregistrer ton babenga kyo pe o sa la promotion à cible o bo sala ki ton babenga kyo wana et ça problème te ceux qui na ba message o sale screen ceux qui qui n'appellent ou enregistrera kati au bosani est-ce que l'application y enregistrement la poto ça la soutenir nga yebi que ça la poto parce que mindele ndi basala au laxi biso ba preuve tout monde qui va bengi tu vois pas que heureusement drastement oye ko pesa conseil teme oyende ko lukarando promotion pe ozo sala te mutazo salango eza Marie-Laure Mwaka bon ngape na lingarando soyez les bienvenus. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote bato ba linga rando na ba oyo ba linga rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana miken na ba bébé. Bote ba Saint-Honoré, Saint-Thérèse, Saint-Ingrid Kabongo. Bonde kona biso grâce temo sogaye kopesa Karine Mokonzi conseil. Et ça vraiment conseil, c'est un modèle aux ongles en rando. Surtout, ça vraiment d'accord que Nengi Karine Mokonzi, bazongani na Fabregas. To Karine Mokonzi, Nenga zongi na Fabregas, to Fabregas, Nenga tangaki kombo ya Karine Mokonzi. Parce que bango kuna na village, bazali. Grâce te mwazakuna, Fifesi wazakuna, Rafine Pumbazakuna, baza penza bato ebele bien sûr basala kana vraiment promotion ya Fabregas te Fabregas ndem dasala ka promotion na bango mais Karine Mokonzi même baza à distance geste ka kwa zo sala en tout cas eza ko lengisa bango pe eza ko pesa bango ba qu'est-ce que c'est tout à fait normal parce que Karine Mokonzi tango ya ke sika neta kendaki paya wata na kanisa bomona oeleka patutu o bazali pembeni na bayebaki ke eza impossible bango balongwa po bazali ba pile wata mais Karine Mokonzi alongola bango lokola ouragan sikoyo baboyi risque wana lisusu na Fabregas mais problème ezali awa Karine Mokonzi na Fabregas bazali petite sœur na grand frère bien sûr grâce te malobige Karine Mokonzi mdali grande sœur mais wane lobami kaka pa ya grâce temo et puis bazali lisusu mwasi na mobali bon bazali neti copain copine mais ya ndenge moko professionnel donc basangisaka mpe nzoto au cas où c'est tout à fait normal balobaka soki ntabana pundu elalaka bisika moko te nayebi te soki ya solo bango mpe baza sorte ya bongo mais grâce temo ndenga ye wana aye uniquement kaka mpona kotumbula rando komatcha rando yango wana alobi makambo bongo mais eza na rien à voir qu'apesa Karine Mokonzi conseil aye kopesa ye conseil moko te au contraire aye nde kochola ye kochola bon nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.